Merci papa de opesila inzela ya kosala témoignage ya likambo oyo eyokomona na to kosalema awa ndenge tolandi na discours esika oyo nde mutu ya yambo yaki komona esika oyo ezali nde papa Dialungana dans le 18 octobre 1969. Mais na tango wana likambo ezalaka ete koluka esika o bakoki kozwila mai bakosala courant oyo kopesa lumière na Yerusalemi. Nde na 1963 biso nyonso oyo toyebi nkamba esika tokozwilaka mabanga na kumba barrage wana eza wana yango esalamaka po ete epesa courant na Yerusalemi to lumière. Kasi pont oyo eza na se o awa a na se depuis époque coloniale ba colon to ba belge par exemple ba uti na ngombe Matadi po ete bakende Luozi soki ba traverser bakoki kokoma na Tiela abanza oyo toyebi nzela wana nde tozokosala boye tozali koyeba nde babandaki kokende toujours par Ntimanti. Mais bamindele mususu bazalaki awa na mpanga mwana kokende Luozi fo akende ko contourner na Ntimanti nzoka nde mai ya mpioka o bakoki kosala pont ko traverser po ete bakende Luozi kokoma na Tiela nde babandaka pont oyo eza na se awa. Mais pont wana ba silisaka yango te to disons eke monana kete bakokoka te bango bamonaka ete mami wata oyo aza wana aza makasi yango bakokaka pont wana te yango na 1962 ne papa Mfumambanza papa Dialungana azwaka likanisi ya kosilisa pont oyo eza na se awa ekoloba ete mama Tuba mama oyo aboti mama Mwilu mboka na ye eza awa na Kingombe, donc eza à quelques 15 km esika tozali nzela babandaki koyela awa ndenge tozali awa. Pont wana ezalaki na mai wana ezalaki ya kokatisa na babambu bakati babambu mati likola bambu tiki no lelo bisika mususu baponya ndenge wana ezali ndenge babandaki kokatisa nde siko baba Mfumambanza na 1962 wana azwaki likanisi ya kosalisa pont wana. C'est vrai et que bamikolo balobaki ete pont oyo mundele alembani ye papa Dialungana kokokango bon total mutu mwindu mais taka na ba maçon da ba ingénieur mike oya Yerusalemi pont wana nde eye kosila na 1969 nde na le 18 octobre nde inauguration nango esalamaka na 1969 wana ne koyana ye sikoyo papa Mfumambanza po eyebani ete bamami wata bakozalaka place bashite kozalaka balobike papa shite eza na se wana pe tango akitaki wana pe likanisi ye ke awa toza koluka courant kuna na nkamba awa pe courant koki kobima awa. Donc photo na ye ezali oyo akangamaka na tango wana telamaka na likolo wana place ba appareil ezali nde likanisi pe ya kosala barrage nde ezwamaki banda tango wana
siko tozo komituna barrage pona nini likanisi yaki na bapapa bana nyonso oyo babengami bakimbangiste kolela totangi kasi misala ezali te kasi promesse ezali ete kaka na kati na Lingomba tata Simon Kimbangu to ba jeune oyo bandimili tata Simon Kimbangu kuna na kati nde ba ingénieur bakobima siko tosilisi bakelasi misala ezali te tango bapapa bamonaki ete musala ya liboso ezali nde na kati na mabele nde na 1989 ndenge bapapa bafandaka na 5 mois la jeunesse kimbangiste balelaka epai papa Diangenda koloba ete papa totangi kasi misala ezali te la société ezali te nde papa Diangenda alobi na papa Kisolokele ke bokende kolela epai ya papa Kisolokele ba société eza pai na ye toyebi ete na papa Kisolokele azalaka ministre du travail na tango na époque coloniale na tango pe indépendance ezwamaki na reine président Kasavubu alaki pe ministre du travail pe abandaki kosokipe mingi na ba jeune kosala ba jeune ko encadrer bango na misala moko professionnel ye papa Kulutu papa Kisolokele ye mutakreaka UNPP oto za komona tikino leloyo nde tango ba jeune na 1989 balelaka nde papa Kisolokele alobike na ko créer ba société toko bandana na nkamba nkamba ba société kozala mais courant ezali te nde makanisi yaka ite courant malgré ya l'état ekoya mais l'état akopesa biso courant oyo ko permettre biso peut-être pana lumière parce que akoyeba ete oyo baza ba religieux moi eto taxé bango ekozala te donc peut-être pana lumière parce ekozala te yango te siko epesa mili biso courant ya 2 mégawatts mais na tango 1989 papa Fumalonga lobiete toko zwa courant ya 12 mégawatts à partir ya Mpioka misala ya liboso oyo kosala courant wana tout d'abord ndenge totanga kuna discours ko faciliter na bamboka kozwa lumière po na tango wana baminda ya pétrole mais siko pétrole etikala lisusu te biso nyonso tokoma kaka baminda oyo ya chargeable na ba panneau tout consort mais soki courant ezali et ko faciliter pe ba paysans et surtout que mboka na bango eza pene awa à 15 km esika tozali donc contraignant soyo donc ezali ba village natal ou ba papa ba bokutami nde sika barrage ekotongama kasi siko maintenance donc entretien de ezalaka passe donc lokola mutu asombi mutuka soki entretien ezate passe alors maintenance donc entretien ndenge nini kosama pona barrage wana yango papa ba créaki ba société donc nakobenga batata oyo bapesaki ba étude ba usine wana ba société mama Ndei na papa patron bangonde basalaki na bureau wana oyo ezali des mois au total des mois 76 société o ba papa bakanisaki mais nyonso wana ekokende à partir à base ya ba produits agricoles donc bamasango manioc banguba ndenge kaka papa asali kuna na nkamba usine oyo Choral dirigeant asombi donc kuna nde tokozwa mafuta mbila mafuta pardon ya nguba mafuta ya soja or que ba terre arabe donc mabele oyo ezali pamba ezali cultivé te ezali ebele e ba mama ba tata na bamboka bazoyoka passe pona kozwa moins 1000 francs eza passe
kwanga soko teki kwanga te mpasi. Or que ba kwanga wana pona kolamba yango ba acrobatie ebele. Mais lokola lelo technologie est comme avancée. Ba mama mususu komona asali manioc. Manioc nenga asali ndenga azoko sala malembe azoko récoltango malembe mususu ezali kopola. Mais or que ce qui ba machine moko transformation ezali pembeni akoki kosala eke azwi manioc wana akena usine ba sali yango fufu o ezo sala ma eke lelo yo o tremper lelo après 3 jours elongwe na mai ekena machine wana ekausi yango ebimisi fufu. Mais or que mama soka zo sala fufu mingi kwa na période o ezali ete elanga ou bien tango ya mois de septembre moi makasi po fufu wana ke kokauka ndoki. Mais soki ba période ya mvula okomona fufu pwete ekauka ngonga mulai e mama po azo ba moyen passe. Mais kasi soki ba machine to implanter yango awa na technologie ya lelo par exemple que to tiem na ba distance ya 20 km machine ndengo na ezali na 20 km machine na ezali et ko permettre et que ba mama faciliter ezala ya kosala mingi pe azo ba moyen o ko permettre na mbangu nyoso azwi bongo ya kofuta minerval ya mwana ou bien sikoyo ba maladie komi mingi ba ordonnance nyonso wana o mingi bazo kokufa mwana pona kozanga mbongo maladie ya muke kasi moya se faire soigner ezalite pona ni ba moyen ezalite. Mais na tango wana soki biloko ezako somba manoki na ba usine wana nde facilité kozala sikoyo ke ba mama ba tata na ba mboka bazo ba moyen tala ba terre arabe ezali tondani aw nyonso na ba papa yango bakanisaki pe courant wana eko traverser tina Luozi awa esika tozali peut-être ça peut faire 70 km ou 70 km peut-être okoma na Luozi kuna na Luozi courant soki ekomi kuna biloko emonanaka kuna oyo tozo kobenga bakaro mingi tozo ko importer yango. Mais mabanga ebele oyo etondani na Luozi kuna tango baba diangenda azwaka yango azwi yango notamment ndenge papa atindi ngai abandaki kotinda ngai nde benza kende esika boye komona mabanga boye yaka nango tango nakoya nango to passer yango na société ya ba italien ezalaki na Kinshasa ezosala ba marbre eza na tango bazo kobenga yango et passer na machine wana et bimisi penza ba caro ya très propre. Donc banda na Luozi ti kokende na Nsumbi pona kombaka kuna ndinga tindaka ngai eti na Mavuma kuna na Kakongo na kombaka kuna nini ezali kuna mabele ezali kuna ezoko produire ba bitume. Donc tozo benga mabele ezosala goudron ezosala ba prince yena zolo peut-être que excellence monsieur le gouverneur peut-être oui bakamboni oswana. Donc papa yangenda po AFC ngai ke na tango époque coloniale ye azalaka inspecteur ya mine de ayebaka makamboni oswana awa pene na kasi na se wana mboka wana eza komba bulu eza wana nde alaksaka biso ke kuna mabanga oyo toyebi ete tozobenga ngo bimbango mingi na Lubumbashi malakite nyonso wana ndenge papa ndenge alobaki ke courant wana soki ezali tokoki exploiter biloko wana or mpona kozwa malakite faut kende kaka na Lubumbashi mais nzoka awa pembeni ezali nyonso wana. Donc à partir ya courant ya mpioka na 12 MW wana ekoki ko exploiter biloko nyonso wana. Et puis soki esalami ndenge wana batu nyonso ya contre oyo tokuna na kasi bakoza na posa ya kende koluka musika te pembeni
o bas malekit peut-être na katanga mona ba maman ba tata facilité ezali ya kolokota pe et passer na usine bazwi facilité ya kozwa ba moyen. Donc makambo nyonso wana yango papa Mfumalongo papa Diangenda alakisaka, mais asalaka ba étude ya faisabilité ya makambo nyonso wana yango la bengaki papa patron na maman nde soki bakoki koleka liboso awa bango wana bopusa pembeni awa bango nde ba jeune oyo bazwaka po ete mpona basala ensemble ba étude na ba papa Mfuka makambo nyonso wana. Donc yango papa Mfumalongo papa Sumukimba onkianga na salaki ete bazalaki na Kinshasa bafandi mingi bazomona ko projet mwezi kusirealize te bakina bana na Kinshasa kasi papa Sumukimba onkianga na lubite bozonga binonde batikila makambo nyonso wana bozonga awo ngonga esi ekoki yango azongisaki bango oyo alati tata alati vert na pantalon ya pembe koreki oyo ezali ke bango ba jeune nde ba réclamaka misala epai ya papa Kisolokele nde courant oyo. Donc ba dossier nyonso na ndenge pe papa Diangenda banaki kosala soki azwi dossier amoni biloko wana atindi biso na Kinshasa na niveau ya gouvernement po ete komilakisa ete esika boye biloko boye ezali soko permettre biso ete to exploiter ngo mpona kopesa misala na la jeunesse pe na kati ya courant kaka ya mpioka na agro-industriel ba étude de faisabilité ezali te kozwa bangombe na este bangombe wana oyo epesaka miliki kosala société awa na malanta kosala société oyo bana kosala ba boîte ya miliki a base ya miliki wana tokoki kozwa ba fromage biloko ebele pe kaka na malanta papa Diangenda alobiki bapesa yango kombo malanta mpo na nini malanta elakisi tole mabele eza kuna ekoki kofabrike batole awa na kia na Mbwemvo mabele ezali wana il faut esala basani ya mbele donc basani en porcelaine ba projet nyonso wana papa Diangenda atikango ezali yango nde kosala maintenance sikoyo ya courant oyo ya mpioka ye moko excellence papa le gouverneur azolanda biso na tango wana soki ekoki toko solliciter po ete bisika nyonso oyo papa Diangenda atikali kotika tika kolakisa nde misapi bango bayebi ngai mpe nayebi po na bandaki kotambola bisika po abandaki kobenganga mbenza kende boy et puis na kati ya bilanga ekopesa facilité ndenge tolobeli yango tozala na biloko ya kolia ya ebele tokoki kozanga biloko ya kolia te et puis à base ya biloko tozokolona par exemple o babengi ba betterave bambala ka ya sukali wana eza facile pona kolona yango et puis pona ko récolter ezaka nango facile mais à base ya bambala wana tokoki kozwa pe ba produit mosusu oyo ekosunga biso à partir ya bambala tokoki kozwa farine ya bala oyo kete no sombaka ba farine oyo ezali ete ezokutaka ba poto kosomba ba farine nyonso wana à partir bambala nde tokoki kozwa pe ba farine oyo koko permettre biso ya kolamba mikate pe makambo ebele. Donc ba formule nyonso wana papa Diangenda atikali kolakisa biso mais curieusement papa bazoyebisa ngai eke soko monike tozate loko monike yaya na yo papa Sumukimba onkianga na komi na place bimisa ba secret nyonso wana ye nde akokokisa bilaka nyonso wana. Masango tozwa farina masango a partout masango awe na country ezalaki nango kaka soki ekoli
na eza nanu ya mai nanu kaukite obuki otumbi ole omeli mai esili nzoka nde farine ya masango tokozwa biloko biso moko tokolia yango banyama pe tokolesa banyama nyonso wana eza kosala likambo ya malamu soja tango eza kolona masoja awa tokosala nango nini mais nzoka nde à partir ya soja tokoki kosala ba biscuit à partir ya soja pona tango wana tango zo ko fournir yango tozo ko kende koteka yango soit na ba couvent de sœurs pona ba malnutrition ou bien mundele moko asalaka société na ye kuna na Kinshasa ko banda ko benga biscuit union to banda ko fournir yango pa na ye peut asala ba biscuit à revendre pa na biso mais soki ba usine nyonso wana ezana biso moko nyonso wana eza misala de ba formule nyonso wana baza ko lakisa biso na ba papa donc voilà papa tokolimisa na kena mwa musika de makambo nyonso wana ngai na bomba ngona mutu ndenge batata bayebisaka ngai ke yo komisa ko na ibonga na komi na ibonga na yo na lakisa yo makambo nyonso wana pamba te yo nde papa moko kisibilaka tango yango yo ekoki na zanga imoko te mais ba mama na papa bazali wana yango na benga kibango ba dossier nyonso wana ba donner nyonso wana eza pai na bango babomba kango na boya ki ko retira ngo eza kaka pai na bango eko papa benda ki bango ke baya nango na nkamba po tango esi ekoki tango tezo sepela pe mingi awa tozali awa ba konjebele te yo kokutana na bango par exemple papa olimisa ngai tamundu papa telemana yene to bandaki makambo oyo po azana ministère ya industrie bango nde baza ko accompagner biso pona ete ba usine to ba industrie ko sala bango ba accompagner biso eza ndengo na papa donc l'accepter ici kanyo so biso to ko kendeke l'état azali o baza ko accompagner biso yango papa likambo eza penza ndengo wana biso toyebi kaka ete bapapa balobaki ete yo kokisabilaka nyonso wana tinda biso lobela biso na silisi na nga okomba tata mwana pe tata molimo santo amen.